Triste nouvelle, triste réalité, makambo ya pasi, makambo ya kolelisa, kande bomo na maya miso ezotanga, kande bomo na situation ezokende la famille, makambo moko ezosala pasi penza mingi na motema. Lelo toye na DiCaprio, ebele ya bato toyebi ye la famille, en tout cas ezosala pasi penza ya makasi. Ezosala pasi penza na motema, ezosala pasi nga nalobaka toujours la plupart ya mibali balelaka te. Mais soki omoni mobali akomi kolela, aoloba eloko te me aolela, eza na makambo ebele oyo ezolelisa ye. Parce que mibali, de nature, ndenge zambe akela bango, mibali bazalaka bato moko ya makasi. Bazalaka ya makasi. Ata soki azolekisa ba moma moko ya bien te. Omona kaka, aobundaka na silence. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka na système moko kitoko na système moko ya bien. Gavker ayeli bino ba solution ya kafu. Gavker ayeli bino ba solution ya kilikili. Kandenge na betaka masolo la famille papa et maman de partout bolandaka étoile Nines TV. Toyebi ke eza na ba parents mosusu ba bota bana mais ba ekoko se rendre compte que non bana ba oloba te. Eza na bana mosusu ti 5 ans. Mwana zolobaka te bobeta mwana aloba aoleba te bomemi mwana o kandenge ezalaka na ba école maternelle o tobengaka ba crèche bomemi mwana me koloba ya mwana aolobaka ka te ezala malamu bo consulter Gavker na baka wana en tout cas asungaka penza mingi makasi. Kote mosusu ya ba mama ezala ba mama mosusu omonaka libumu ezovimbaka mama zoyebaka te libumu evimbaka pourquoi o comprendre te libumu vimbaka yo pourquoi. Alors consultez Gavker aza wana pona bakaya bongo aza wana pona kosunga bandeko na biso oyo bazana ba problème mabumu. Otali kote mosusu ozoya kaka munene oyebaka te le pourquoi yaka munene c'est le moment kozela te ke maye koma na kingo pour ko bando benga o bando belela et kozala pasi pe mawa. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino DiCaprio. Ebele abatu toyebiye, ebele abatu to bando mona DiCaprio tango bando jouer ba théâtre, to yebiye surtout na cadre ya ki comédien. Lelo o DiCaprio aye kolela.
qu'est-ce qui se passe makambo nini esali que non lelo DiCaprio aya kolela mwasi na ya kufito nini parce que la fois dernière na salaki émission ezalaki ke mwasi na ye azalaki na hôpital en tout cas azalaki bien ata mokete si je ne me trompe pas esali presque 6 à 7 mois on a sala émission siko bato ebele bakoya komituna mama eza problème ya mwasi na ye akufi to eza ndenge nini. Avant na ya kokota na mozindo, avant na ya kobeta masolo ya makambo nyonso ka ndenge DiCaprio azolela, ekozala malamu na ya kosensibiliser nanu bandeko nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na ya kosensibiliser bato nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme. Chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Etoiline Ines TV. Je m'excuse, zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu, bambote na Madame Gracia Mpoi, bambote na Mama Lisi Pitu, bambote na Madame Madrine Mafuta, bambote na Madame Marie-José Chala, Madame Sidonia Siala, na système moko kaka ya Tokos makasi. Voilà. Kande na obeta masolo la famille, lelo na memeli bino DiCaprio. La famille. Tolali tolamuki ka boye, DiCaprio akomi ka busy na ba video na TikTok azolela. DiCaprio azolela ka ba video na ye nyonso ya TikTok. Ka kolela na kolela. Siko na kolela na ye wana, aoloba eloko moko te. Ye eza kaka kolela. Azolela kana ye kaka muke kaka leli muke kaka leli muke kaka leli kandenge ezalaka toye kotana na ba commentaire nde batu mosusu bakomi kobeta masolo kandenge ezalaka o aolela eza makambo depuis abala kobala na ye wana ememela ye ba makambo ebele. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kandenge ezalaka la famille na système moko ya bien na système moko ya kitoko bamapango yango yo ya koteka bamapango yo ezotekama na $350 ya pamba ozana yo na lupango ba obenga yo pe mama lupango papa lupango ba obenga kayo lisusu locataire te bandeko nanga lelo na kamwa na moni publicité moko bandeko nanga ba osalela ndako moko $22,000 des chambres à coucher. La famille, imaginez, mais de l'autre côté,
$350 ya pamba oyo koki kosomba ta 10 mapango ya yo penza. Okomi na yo kotongisa, okomi na yo kosalela yango soki nini yo moko kaka na système moko ya bien. Tosombela bana na biso mapango po na ko préparer surtout avenir na bango ya lobby na système moko ya bien. Voilà la famille, tokota na makambo na biso ka ndenge na oloba makambo ya DiCaprio. Tant de personnes balobi DiCaprio depo abala azonyo kwa mama kasi na libala. Batu mosusu balobi que non, il paraît que mwasi na ye anyokolaka ye makasi. Parce que déjà ko bala DiCaprio na mwasi na ye ebele ya batu déjà balobaka que non mwasi ya DiCaprio azalaka mukolo. Komona ka ba photo, komona mariage na bango ndenge basala, ebele ya batu balobaka bongo. Na batu mosusu balobaka toujours que non mwasi na ye anyokolaka ye makasi azwaka ye neti mwana muke. Mais tango tokoti penza na kati ya makambo. Tango tokoti kandenge zalaka. Eza kutota makambo alibala te la famille. Nenge za boye kotala DiCaprio. Lelo tomoni ba comédien na biso nyonso. Babanda quelque part. Chaque jour, du jour au jour. Ba comédien na biso bazo mataka. Ba kombo na bango ezo kendaka. Nakoki kopesa exemple ya Jérémy Chabani. Jérémy Chabani abandaka kaka neti na kandenge toto bantu nyoso babandaka. Mais lelo bokomi komona Jérémy Chabani akomi kozwa na équipe mobimba bakie Dubai. Akie Dubai kuna asali bagag na ye bazongi. Jérémy Chabani lelo akomi bapoto matakita na bapoto ake asali penza bagag na ye azongi. Lelo soki totali ba décor, n'en parlons même pas. Chaque jour bazo mataka. Mais ndeko na biso DiCaprio azo kitaka kaka na liste lelo ya ba comédien soki botali peut-être que kombo ata ya DiCaprio ezali susute la famille ba kombo ka ya batu mosusu nde ezali mais ya ye kombo ezate. Pourquoi? Parce que azo yeba na lisusu te na makambo ya maboke batu bazo reconnaître ye lisusu te. Nalanda témoignage ya ndeko moko alobi ndenge bomo na DiCaprio akomi kosala na restaurant moko na restaurant kuna ye akomi ko servir. Imaginez alobi tango akutanaki na ye DiCaprio akomaki kolela alobi nazo nyokwa matakutu mbongo awa na osala mbongo malonga ezate. Toyebi deja biso nyonso na Congo na biso. Na Congo na biso muto asalaka ba restaurant. Muto asalaka penza na ba restaurant ba salaire soki eza ebele ezala ba $80 nde ba salaire bazuaka. Ba mosusu soki peut-être eza ba restaurant mwa ya luxe ndo romona ba mwa $150 mais soki eza kaka ba restaurant tika kana tia restaurant ba $80 batu mosusu ba $50 ndo omona muto azo lamukaka na tongo azo kende. Imaginez papa oya si ya bali azana mwasi na ye na ndako ayebi ke il faut na kendo lukela ye mais soki osala na restaurant $50 ndako akofuta ndenge nini kolia bakolia ndenge nini ba besoin ya mwasi akosilisa ngo ndenge nini. Bandeko na ngai ezosala pasi pe mawa pasi penza ya makasi yango bomona DiCaprio ya koloba ezozanga ye azoyeba te na bandela wapi na senga ndani na sala ndenge nini pour que mokili eya kosunga ngai. Mokili ezo ya kosunga nga te yango moni kaka vandi kimeme azolela eza makambo ebele ezolelisa ye. Mutu nyonso bandeko na nga tozalaka soki omoni makambo yo simba te peut-être que neti ngai nalobaka toujours et encore soki makambo yo simba te mosusu nakotaka na chambre nakomi kolelela nzambe monanga nzambe talanga. Mais zana batu mosusu ye soki amoni ke eleki alobi na kendolela na mokili kasi mokili ba monanga keno nazoleka na ba moment moko très difficile. Yango na eko senga kandenge Etoile Nines TV ayaka na eko senga s'il vous plaît na ba comédien nyonso surtout ba patron ya ba chaîne ya ba YouTube na obanda na mutu aliboso na yebi ke mutu wana tango na obanda na ye azalaka na motema. Et je suis sûre certaine que tango amona vidéo ya DiCaprio place nyonso azali motema na ye kovanda kimia te parce que ye de nature aza mutu moko akabaka.
Ye de nature babengaka ye la patrona pour rien te. Tango babengaka ye la patrona babengela ye na tina. Belle vie Kandi, s'il te plaît. Yo penza okendaka kozwa na batu o basala ba théâtre kala. Ozwaka bango ozongisaka bango sur scène. S'il te plaît maman. Dossier yo oyo eza ya yo. Makambo etali yo, s'il te plaît. Tango ozosalaka ba casting na yo wana tango osalaka ba film na yo ya sikaka ndenge obimisaka chaque jour toyebi ke yo olambelaka na biso chaque jour olambelaka biso mama tala pe DiCaprio pesaka ye mwa ba misalaka ndenge ezalaka aya pe azongela musala na ye azongela internet atombwa mata mwa muke kandenge osala na Jérémie tala lelo Jérémie place akomi kokende tala lelo ba décor ndenge ba o mataka tala lelo ba mama Léa Ndaya tala lelo ba mama Étoile ba papa na biso papa Serge s'il te plaît maman la patrona tala la biso ka oyo s'il te plaît DiCaprio azana besoin musala DiCaprio azana besoin azongela théâtre na ye ka ndenge asalaka makambo na kote na ye eza lisusu facile te pesaka ye ka ndenge opesaka bato nyonso barole la patrona de l'autre côté Dinana la douce nazobosana yo te yo mpe ozalaka la patrona yo pe s'il te plaît Mimi Kabeya yo pe ozomataka malembe ozokomaka pe la patrona s'il te plaît ka oyo eza baka na bino Mams Sila Bisalu Pomba Sen ozala patrona yo pe talela ka oyo moi DiCaprio abandaka ko jouer tonton Bobo Manoka s'il te plaît Cardozo baka obo talango bien s'il vous plaît ekozala malamu mingi tosunga ndeko na biso toboyi keno un jour lelo tolobi tolamuki ka boye keno DiCaprio akufaki na nini na souci parce que abando sala te ekosala biso nyonso mokili mobimba pasi ikosala biso penza mokili mobimba pasi alors tosengi na bino botalela biso baka oyo de l'autre côté ka ndenge ezalaka toye kosenga pe na papa na biso Souley de partout ozolandaka biso parce que yo baka bongo ezalaka nde baka na yo en tout cas soki muto aolela otikaka te oyaka toujours na lombangu tala peka oyo papa Souley kandenge ezalaka de partout kandenge osungaka bato mosusu ya kosunga pe DiCaprio ekozala malamu penza mingi makasi pona bandeko mosusu toye kosenga na bino ozana musala ozana mwa quelque chose olingo sunga DiCaprio en tout cas tosenga na bino bo hésiter te bo sunga za ndeko na biso congolais kande na lobaki na ebandeli ya émission na nga na lobi la plupart des cas mibali balelaka te mibali ata soki makambo yo simba te bamipesaka toujours courage wana keno ata soki esimbi lelo te eosimba lobi ata soki muto aoleka na bamoma moko ya makasi me okomonaka muto aomipesa courage ke ekosimba mais soki omoni mutu akomi na niveau ya kobanda olela c'est que il en a de trop donc ameki na banzela nyonso amoni ke esimbi nango te yango moni akomi kolela toye kosenga na bandeko na biso ezala bino bandeko a poto boza na poto parce que toyebi ke la plupart des gens oyo pe basungaka ebele bazalaka bato a poto je m'excuse bato a poto de partout o bolandaka Étoiline Ines TV parce que boza ebele bobenga nga boza ebele bokomilaka nga bato a poto alors baka oyo pe etali bino s'il vous plaît moi muke ozanango moi connexion a musala ozanango pesa ndeko na biso DiCaprio ekosala malamu mingi toboye na biso lelo to lobi o akufaki o boye ekozala bien te la famille to partager vidéo oyo ekende etambola batu nyonso bayoka batu nyonso bamona nini ezoleka tovanda nango ka biso moko te tango otala yo pe sala partage mutu mosusu pe tango akosalela ye partage ye pe a partager ekozala malamu Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15
awa na kati ya commune ya Maluku terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.